Mais kasi non sala annonce. Tali ngai te Sara oyebi ngai na umela ka olingo yo be oyi. Nangelo. Ça va, tika ngai na côté. Kasi bon non continue kana si ça. Continue ça nana. Annonce nan. Kasi non sala annonce. Ngai boy na yo na telema yo lo baka yo moko. Banto sepira na yo boy moko a telemi na yo liboso. Dazila ka yo sala annonce. Maman na koti déjà. Madame maman abono to bayenga ibona ba momba te. Ozo bayena nango bo. Maneti okola vie ko ina gemina. Ezobio makasi. Avie ko ina gemina. Ko adeni. Avie ko ina gemina. Yo koma ya milito oya wangana yo koma ya milito te na wangani wapi ozanga mute compréhension na wangani ni yo za ya milito na baka yango tango nyoso memi na ke wapi oyo bongo yo moko po yebinga ke oza ya nani ya milito nandimi milito aza wapi na bamba ye Sara. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. na telema na toza awa tai toza awa tai ya maman Nicole Malonga donc aza partout dans le monde. Oh, toza awa tai le makambe maman Nicole Malonga yo telemi wana mima hata sula milaite ana buwaka na ngata Nicole Malonga makubia na kumakelo mkusi sa complexe una solinga mezi nyoso linga solinga ekokayo kota papa nebiso Yasika Eyi. Avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femmes, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes,
on ne vous a pas bien sûr oublié. La pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawataille.com. Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez content en Aïe. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne mon corps. Sarah la TV. Vous abonnez. Vous m'avez content en Aïe. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons un Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone et le monde entier. On va dire la femme et l'homme, ils sont dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarah la TV. Vous avez un contrat en Aïe. Merci à vous. Voilà, bienvenue sur votre chaîne d'actualité, sur votre émission Zip Zap. Oh bongo lelo na royambela bino invité na bino bolingaka mingi na kombo ya mama Mbali Sombo. Na ye to komeka osala ba analyse. Mama Mbali nazo sana annonce. Annonce nani? Kasi non sala annonce émission te. Ngai boy na yo na telema yo lo baka yo moko, banto osepera na yo boy moko atelemi na yo liboso, dazila ka yo sala annonce. Mama na koti déjà. Mais kasi non sala annonce. Yo tali ngai te sara oyebi ngai na umela ka to olingo yo be oyi. Nangelo. Ça va, tika ngai na koti déjà. Bon, on continue kana si ça. Continue ça ça nana. Monsieur Zacho. Donna yo po fungoli de plateau. En tout cas, un grand merci na bande konyons tout oyo bolinga rabiso et botala rabiso, ba remarque na bino, ba conseil na bino esala rabiso bien. Babi lelo na mama Mbali Sombo aide ya show. Na ebité show ngweza ya nini. En tout cas, to meko sala analyse ya album na biso ya papa na biso Rivenkono, hein, balobi album Waneza Suka, les lauréats de la SAP. Balobi yende mutu a remplacé Niarkos. Donc to meka pe ko sola ngona mama Mbali o, to meka pe ko sola na mama Mbali o, yango kanda ngo o ya tambola kanango déception ba mobala décevra ye na vie akoma kolatisa na biso ba journaliste po na sali na annonce te ya sa mikoteli. Na lobi atali kamote ya sa mitaka evandele la mutu. Botande mutu avandelinga vraiment. Donc merci beaucoup na batunyo stu bo soutenir la émission na biso. Maman Gina Amatou Motema ya papa Aaron Amatou le prince de Dubaï. Un grand merci na maman Amelia Mweba, la privado ya maman Orlando ya papa Orlando Domingos. Un grand merci na maman Meje bisika zali na ndaku. Mwana na oyeyo asaka musala ndengo lingaka. Un grand merci pe na l'homme selon mon cœur papa Diego Milito bambote no siko zali. Pourquoi pas na ba sponsor nanga Madiabu Gospel, Azir et puis Toza Awataille ya maman Nicole Malonga. Moi écoute na lobo fungwela nga plateau ezate. Merci l'équipe technique maman Mbali Mbote. Mbote Sarator. Bonne santé. Santé za bien. Maman Mbali ozara na bakanda na ozala na ngozara ya nini? Kana ezate na ye kaka pona ligrete neke mwana mwasi moko aza na baba na biso batie kombo na ye Matumona. Akomone Matumona. Ke komona mboka. Mwana mwasi. Mais Matumona eza non te kombo ya Matumona eza ya bana miba. Mambweni nde mwasi. Mais ye batie ye oyebiti na batie ye Matumona. Musa na iko funa ka mibali ya baninga. Ya kenaka na bare komela masanga te. Mais akenaka utala kane mibali ya baninga ya koyebisaka basi na bango na ndako. Natiki mobile no kuna. Natiki mwasi na yo tuka akutani na monto. Akutani na mezi. Bafundi yo. Afundi ngai. Meza tunia lobisiko loko lobisiko yo na pona yo na sara ni. Yemo ka telemika. Ona yebite. Bon zonge siko mona ki yebisa ye. Na yebisi déjà ma mezi. Esopie makasi. Wala faut sala ba bongo bala de rapoe kana ebisi meze kasi mwana mwaso ya komela kangai ke alura kangai kasi yeti nzoka kufa kine na zuwa sana na ngai milito za wapi na bamba ye Sara azabe ala basi bozu Sara basi la Sonia mboke zoko kele na kokufa soko pe ali akiteo na kanda wana nyosto tipa ba meshi pesa tuni alobi
eloko oyebisa ye oyebisi deja ngai deja ozoka ndenge nini zoka nasala ngai nafandaki naya bamese esopi ye mama mwa sengo soni soni akimi balabala banto nyonso matumona bana basi nyonso to ya songi soki wana komona bango banani matumona donc bato nyonso basaka chuchuchu bakomona bango matumona te tasara azotala moto ya songi mwasoyo mama mbali okisangwa youtube ta youtube ayangaka ngango te mpona omoni ndeni youtube na biso awa namonaka ntina na yango te sara mpona moto mosusu akokai na yo te omona pena telemi liboso ya youtube azofinga moto seke bakanga kaka bakanga mokolo na yango asirika ifali kute koma na congo te isuka nango na nigeria ekomi tie ndenge ekomi awa ta ndenge ekomi awa abi aza legre te aza legre te aza legre aza na regret kasi yango wana aza na legre regret aza na legre regret te aza na grere odosaka ngai kamali na yo aza na grere aza na legre mambali nini mobali no mobali aza bali kufite aza na voyage menga na yoki basango asitu mama nayoki basango ke bobebani te azali aza na voyage na yo brutalité eleki te aza na Swede kuna na Uppsala asitu mambo wana mobali na ngai ya kala ya lelo te ya ntongo aza na Uppsala kuna ye bango bafandaka su na Stockholm te ya koma kofana na ye na libana pena na Uppsala na Stockholm na kati na bakuna bango balingaka na mwa kote ya baprovince mpo moto na ye esalaka asitu mambo le roi de Versailles yani mosi akei aza akei deja akei hôpital mama première dame asali mpena ya solo na félicité ye merci mpena na ndenge asali mpona kozwa santé na yaya nimosi nakaisi asa akei yo bien mikolo oyo soki akei nano te akoki kokende lelo belobia po makambo esi esilaki deja afrique du sud traitement en tout cas mama ni mama coup de chapeau lisusu mpona bacomédien en tout cas akangaka mpenza motema te azara wana penda pona santé eza zete mpona moto soko ozolia malamu te soko santé eza malamu te okolia soko santé eza malamu te okokende conseil okolia émission na sara santé d'abord mambali osiko nini yango esalaka ke ti soki moto okomi na niveau akobela yo moko oza na makoki ya kose faire soigner te mpo toza na eloko te mais toza na eloko te biso toza na baoyo ya biso mosala na mosala ezali na mosala nango na ministère na yango biso ya biso eza kritere alors toza na yango te bongo toza na yango ndenge ngai navandi boye naye nano na moto kozonga na ngai wa yo moto kofutela ngai moto mpo nazonga sikoyo naza nango wa so na nango te nayiba voilà wana il faut que tokotuna baoyo batali mpo ya biso kende kotuna bango ngai naza na réponse te naza na réponse na kodongisela yo te sara oyebi nyonso ozotuna ngai mpo na nini mambalo oyoki lisolo ya rivenkono spirinto yo pozaka ndumba obongami nini alura ngai te seka moke balura yo mwa mokolo boye ma mokolo wapi epana biso bangara ata nonanta okobota na yo bongo sikoyo yo mwa mokolo boye mokolo yo kobenga ngai na nini nabota yo obe nabota mobali na yo milito bomazokama ngai kwo azobenda lokola litebe ekomi na kisangani natatola yo mbata ngai mama na oyo nabotaka yo esala oyo kobenga ngai olobi mama mokolo oyo nabimaka na tata na bino kosala na ngai basete nalingaka babolole na yo bino apapa mate kasi ngam na obetelo mpe kope pa arrive nkono bongo sikoyo ozosala oza agressivité esika toyebanaka na ye yo oyalaka oyo kope oyo olingi obeta wana ngai basolo ese esalami azotuna su ngai bolingo ese evandi oza intelligent rive nkono spirit
c'est que nga na retard aza mwana mobali azaka na Switzerland asali musala akuti makambo makambo etali lelo ndoto blama tobi tala makambo ezali komata tana tansara tomona kilobi bakula mambo tomoni barafa munjeki na Brazzaville kaka mpone elamba balobaki religion kiteni papa we maloba lobi totika te Nyarkos akufi alati elamani yo yalati te yende mokonzi balobaki yende tu comprends na moment wana bazalaki déjà na Rivenkono Rivenkono écrivain ato koma banze moye sala ba succès de roba mais koyeba no esala kina no boye o babengaka azalaki héros si ngai héros dans l'ombre yara héros dans l'ombre dans l'ombre loko yala héros dans l'ombre tu vas comprendre héros dans l'ombre héros dans l'ombre le gars yala héros dans l'ombre azali ko sala banto bazalaka azo sala makamo mais banto azaki na Simanyarkos leki na bango mais abatama pena abatama na yazo komba fimba na ya munene sikoyo azaki nsoto mike mais aza munene aza kozo oyo barobi na François costaud Ziano aza nzoto mike voilà aza costaud na kati sikoyo sikoyo monene na matama solo wana oh saka na moto wana oyoki commentaire Rivenkono Spirinto voilà pape de la sap Nyarkos akei 27 ans 28 ans lero esika bakunaki Nyarkos ko tali oyoki mawa mais mwana mobali babilo boko yepesaka bakataka yango te avani atari bantu muntu na muntu yena ndenge na yonga ina rataka boyo oya yenga ngana mais makamuzi kwanza ayenga en ordre ajongisi masolo en ordre Rivenkono mojalisi ngana to benga ye 3 fois 6 égale 18 000 Spirinto bavani basangani batali barobi yende mokonzi oboya te 18 000 Spirinto voilà ba esprit wana bavani ya bateke ya banani ya bamongo ya baruba ya basakata basangani barobi mwana mobali aye akuti ba veste na kati ya poto arobi no makama bila mekufi akamata azongisi yango asukola yango bamisusu baye batelemi loka baye nani azana mais sika loboko oyo batie monta mokila longola kate c'est impossible de loi sali le lauréat de la SAP le 27 oyo saratola il a koningana le 27 novembre à 23h le lauréat de la SAP soko yo dibanga na yo na kati zate konganga na yo to dano lauréat te po ba lauréat ba yalaki ya utuko bimawa le grand mayasi ngai libanga na okozwa na 27 le 4 ayemeli mwasi na ye mukarame Queen. Ah voilà. Très bien. Nako ozanga na lauréate ngana na lauréate quand même. Oza lauréate. Fona kota na pas. Kota Sandra Queen. Très bien. Wana mpendando komi madame. Alors le 27 oyo nayoki bantu musu bali basala kwa batieri baya tokobeta prasi boye tokobeta na le corgiro tokobeta soko na mermere tokobola na fio tokorofio o tokobola le 27 tokobola po bambruye bantu ba raté bayoka parole bayoka venema ezali lokola éclipse solaire et jolongwa na terrain yango moso ya kana likoro komo na yango nini terrain monsieur ezali na likolo na babulu oyo babulu po biso ya baterre oyo monsieur ezalaka na likolo ciel eya kobamama lokola na Côte d'Ivoire bu bana tie oyo akotia de 27 eveneme ezobe moko le lauréat de la SAP ezokita mokolo wana mokili eningana omona niveau ya clip auti kosala na kati États-Unis omona Bible Rivenkono Bible la Bible monde homo et salmi na Bible nango yango wana pona ko yebisa banto na mokili mobima anome ngai mama kadina moko wana ko dana nzamala mama kadina sala yo la te bevene mama kadinal ouais c'est yo pe fola ta sap o meko mona moko wana nzamala ya mama kadina komona de 27 ekoningana tango na robi moto a raté te to raté te biga sumbu
barobi événement ezobe moko petit na ngai maître Chamo événement ezobe moko Masia ça mosala na yo leki na ngai merci na moi ngacha libaya le vin mosusu oyo akobora na le puturu na le puturu ezaka na mboka nini oyo ezaka soko wapi mosusu oyo akobeta na le coribere oyo mosusu ya tika okotelema na bakiti mpo moko wana moto moko azali te événement ozobe moko vive nkono spirintu 18 spirintu 3 fois 6 égale 18 000 spirintu 18 000 spirintu basangani batali balobi mokonzi ezali ye donc Brazzaville ezali konima mokolo wana Brazzaville tombe mpe bakendeki bauti kokende kutu makambo ya cimetière ya Rafa Munjeki oyo alataka bilamba grâce à père na bango na ngole nini mayasi azalaki kuna eningani biga sumbu ayalaki kuna angole kozala epuis ekei partout nazoyebisa yo Afrique du Sud wapi mama na ngai bayaniki kini ya Rombox na Afrique du Sud événement balobi événement elamba Sara omoni ndenge olati kitoko boye ekobangisa o place bantu baza te elamba vana nzala na yo me elamba te soko ozali elamba te kokoma esika bantu balati te mais soko ozali mpiaka ozali na elamba ya kitoko na nzoto okokoma place wana bango moko bato baza na mbangakotala toyebi mpe position te elamba tobe na ye pemeni toboni kota sora boni ça va tu prends quoi yo pe koti kuna wana ngote ngai situ ngai ngana robaka champagne je prends la champagne champagne kasi elamba te elamba nde yeisi yo wana bango siko bakomi fanatique no baopanga yo zelanga na koma siko bango na benga maman Malio Sombo, ça va? Oui, ça va, Sarah Tora. Tu vas bien là? Oui, par la grâce de Dieu. Ouais, tu venais d'où comme ça? Oh, non, je suis là. Je suis là. Ouais, tu vas prendre quoi? Tu peux t'asseoir? Oh non, de la champagne. Oh, mais merci beaucoup. De la champagne. Champagne? Oui, oui. Mouette? Tu veux le mouette? Oui, avec du pain au lait. Je mange avec champagne avec du pain au lait? Avec du pain au lait et le bœuf, les œufs. Mais franchement, t'es bien habillé, hein? Oh, merci beaucoup, merci. Oh, mais tu vois, même toi aussi. Merci beaucoup. Oui, merci. Ça, c'est grâce à Rivenco, non? Oui, Rivenco qui m'a envoyé plus de 3 000 € pour acheter ces habits-là. Ça coûte combien? 3 000 €. 3 000 €? Oui. Et les baskets? Oui, parce que 1 700 € à peu près. C'est lui qui m'a envoyé. C'est trop cher là. Ah mais oui, c'est trop cher. En Europe, on achète des habits trop chers. Hein, tu vois. Mais ici, c'est sur le tombola. elamba ne makambo bamisusu bazomona me bazongi na molongo po kisasa mokolo wana ekozala ebulema ébullition te mais ebulema okomona bapeti na ngai ekeko bakozala wana banini bapeti ya barubu donc yebana omoni makolo wana 27 zala tina bacameraman baya na couloir madia koko makambo ekosalama wana défilé de mode bongo siko na février esika ye moko rita kokita kisasa mpona koya kokata riba ya kofungola mausolée asalelaki Nyarkos eza likambo kosakana te ndeko na yo te yaya na yo te libumu moko te misi ebele ya mbongo aya asaleli yo mausolée nzambe azongisela ya mingi koleka. En tout cas, merci beaucoup maman Mbalio. Le 27 hein? Le 27 novembre. Le 27 novembre événement zaka moko na couloir badiako wana je crois biso ba chaîne na biso nyos tout et kozala wana et puis to kozela pe arriver à papa na biso Rivenkono 18 000 spirintu. Voilà. To kozela penda arriver na e a ko kata vraiment riban wana déjà félicitations na ndinga sali mausolée pour na papa na biso Nyarkos. Maman Mbalio nako tika wana ndingo wana te bana na yo na théâtre bazo bala isali ndenge babala na ndenge madame yo peo eza jalousie oh ta jalousie po banda yo po bana no bala no to moni yo côté babali yo te oh ngai na bala yango ba to bala babala ngai déjà na yibisa ki asitu mambo muta bala ngai za yibisa OK lo bala babala ngai mais ko bala o ezaka ke bende bolingo ezaka na motema o eza ba fiere ya pamba
omona mwana mwasi bosa siliki na mbai na ye na ngota bwaki bwaka motema na sakanda bwaki ne bende motema te siko kende kolala o kanisa bebe na yo ngo balo bakizande na motema eza na oyo te oyo bibende ya pama pama meze na ngasa ikuna motema na yeze pa na ngai ngai pe motema na ngai yeze pa na ye oyo te oyo eza kaka kolakisa ke ye akoma ya milito o comprendre yo koma ya milito oyo wangana yo koma ya milito te na wangani wapi ozaloka mute compréhension na wangani ni yo za ya milito oza ya milito na baka yango tango nyoso memi na ke wapi oyo bongo yo moko po yebinga ke oza ya nani ya milito na ndimi oza ya milito boyo babika conseil ya pambo komi makambe bele oh mama oza ya milito te oza ya milito eza ndenge mako ndenge na robaka te yo zambrota oyo azolia dollar oyo jeranga te yo zambrota yebisaka yo te bulu kota baka na bima mbai denge mais yo sobaliti bongo barata kutu bwene mi yibiti yo susuna te yo zambrota seri akara to yaka bomwana na bomwana sara Teo Zambrota yo Teo Zambrota te gape a costo moko bien nga na leli bien nga sola bien ate sola ka kitoko yaza omoni makam tozo loba so bozana ba mécène ndenge wana alinga kata mon artiste azo souffrir c'est ça soko o lobi et puis l'homme de la parole soit lobby soka lobby dans 10 minutes na yo moko kuto bosani oyebi no te o ka téléphone tata o tala bomo na komi mais o mona muto akoya oyebi te c'est ça un homme oya qu'il faut donc amani ngai ngai akumisa nga muto te mais moto yo amani moto azo ide aida ka ngai te aida ka bato ebele ngai ngala zo ngo ya voyage amoni pe que aza un voyage ana autrement ça la te matala calculabilité na mutu moko aobenga ok place tel kenda o peso otap na bofungola boye dollar reclassame wana yali yakado soko omoni yakabaka muko wana soko ilali yakabaka ngoli sisute Teo Zambrota otana baturo kwa ningo otana baya dede mo pasa mot de passe soko bovani na ye alongoli yona no ke oza artiste comédien abani ko yitali sayo mukili omona bandi toyebani de rote toyebani na ba Jojo Mandiki ba grand prêtre bere ba obinga na Lubumbashi pamba bango mais tant on a na Lubumbashi omona na ba oyo ya obalingilo yenge na ye omona ka duma différence non surtout fana azo expliquer au mokili ah bon mais oui ba Lubumbashi bazo benga kaba mais c'est quoi ça ozomona ba benga na Lubumbashi okene okotala omona ba oyo ya loyenge o ba ngima be mangana ba boati bazali mais so otali ya dede mo paso omona ndenge nango azoto alongoli yona no koza moto a comédie atie yo à l'aise atie yo à l'aise donc vandi otali lobi oui na otita moto benga ki yo mais makamba koti seli yo na motema oyo okite donc c'est ça donc ngana ninga ndenge wana alors moko lisusu za nani oyo nani yao Silvio Wechi na Londres au mona atine royo lokote mais bando bana autant raba mi bali point yo za sérieuxité hein mais nazo tanga bana mi bani po bana mala moja na kamadi ya mwana mubali ke mwana mwasi wana conseil opinga vous comprenez bana mwasi ko dakara ba problème ko dakara ba problème mwana mubali bazo mango ka ba kamadi na yo bango bazo lokola sere na bango vous comprenez moso be bana mibali bazali net kamani nanga kande mbinga azali na Irland aloba mingi mwana mobali azali na toro te tuba do ali ko loba mingi do na yebite soko na yebite soko na tao o mona avandi ba biloba do na danga na likama ko loba na loba kana ika uzabi loba po ya za tambinga tamunene mais tao kana tao na monoko na Irland tao na kufanya na ndako boy abengi nga yo azolo bananga yo za soba na sani na dikamba ko bana lobi na ko zongi sala poste na pa sara yango na lobi tala o da tao
tika biloba loba nazali kama koloba na otana lobi kaka po to mama bayeba ke bakola na yo lizo tempo no jamo noko biloba loba kabali nangati na bayi na opota ye na poti tao koloba tika biloba loba na pesa ale mukendi mbote na kata igladi na pesa yo bambote sikozali mon ami. Mais camarade non poti au sale peut bien. Na pota kaka ne ma bongo siko na poti yet. Na ifsa ke ngana za star. Ya ro bana ngana za bo na yo za kwa zoba ngana zoba. Monto ya zo stay ya mokiri yo zo benga yezo bazoba. Alors, yango yese ko ye mutabimi zoba tao. Mutabi tao. Ni tao biloba loba. Loba susu. Loba marona ya suna 10e fois. Et pas na yeka loba. Na mona osoko za mubali loba. Yo senta ba mibali ndebo. Asuki. Kande. Nambalo. Yo pour ça rabezi. Bezi na. Ko pesa bizu ora pia ka bizu. Nabi osaka bezi. Bezi ni kwa seni. Oui bezi te. Awe ya rukuta. Tena sala ka yango te. So bani ko sala ka yango bana ko sala ka yango tina na kwa libara. Ezaka ngo malamu te. Nenge ba tati ni na bakosa kia. Ba to sana na bakardozo. Rukuta wana rukuta. Kasi beza ngwana ti yo sa. Yango ne hotel na sala ngo polo jwani. Na sima na ngo ba yebi ke na ngo rukuta bazwini. Ezala ngo na chance te. Dikamo ezala yango te botika koloba. Ta mo suna moni abakabama. Oba na epera. Pas masasi. Lobelena. Boza masasa za sora ko peta kababa maba moza ba epera mabanga. Kasi mabala ba comédien ba la masse. Boza masasa. Oye bi te donc na yeli. Ala soda. Aula de pera le mondok. Epera no gonna bezi wana. No gonna bezi. Asa ili. Ano gonna bezi wana. Sige. Sapela gai. Sige ba informa ki. Masasi. Abosa ni ko ebise epera. Epera. Onya tia sika ya maramu te. Mayo kanelo pamba. Masasi. Yelo bagade asene. Arrête. Masasi. C'est moi qui a commencé et puis on t'a cocoga. Mais c'est la continue à 21h. Ah ouais. Voilà, Alex, Alex, tout ça, il a donné le temps. Le caboué. Alors. Bakate ke alodre. Akoka ide bwana balo ngola pesi wana. Tala ya bapesi na bapesi. Tata boya oboma bato na babikama kama lokuta we. Tata bongana batuna kinga pe. Fabe oyo kotela katatini nino paza mwana oyo bimisi. Awa salisi koma kama buzo mabita. Bakosa kina bango. Bino bobana ki kolba tatini nino azali. PD. Siko bomoni ke azali na bibo. Kasi ala kisibina kazaka mobali. Yewa basali roko wana. Siko bokomi ko regrete. Wabi mina mwasi abato. Est-ce que banto bali ngakabazi, pedali ngakabazi? Siko bopesi ngai ni rezo. Amoni ke bino mako moto boloba kai sopi bino. Makama bino boloba kana sensité. Moko abenga ngai na téléphone, abengi briefing na téléphone. Ya kanisa ja imadeshi. Oui, na miso na to fa ina briefing boy. Briefing presioka. Nomika briefing. Yo, ça na te. Oh, ngana termine. Quelle bonne affaire. Personne n'a non. Président Yuka Yuka. Aro? Ayambario. Tozoye kaka. Nani? Wala mami na soto. Ebe me ya mama na yo. Na bani ko finga na téléphone. Ayambario. Tozoye yo za. Eh, enchino albosoka ebe mama. Babi, yango wana. Po yango ne swa kampono ya. Yango wana. Orke mama banto. Ayana problème. Wana provocation au banda wana. Po ya kato buna. Ya mame swa ka. Tolo bi ebe matata na ya. Po batata bayaka bayanga. Mais maman abai no bomwana tikokola. OK, ça la passe. Te photo na ka to bunda to silana. To silana kaka finga mama Mona ba fait beaucoup ba mama yo kasi c'est ça c'est. Mama za kaka moko mi balite. Mamba yo. To komo kena soto cité mais soko tali théâtre na ya lelo. Théâtre na bino ya lelo, musana bino ya lelo.
na ya kala différence nini okosala différence ezali ya monene différence ya liboso nano bapara na biso babandaki kotala théâtre na bana papa na bino tola na yo na baleki na yo na bayaya na yo ozotala théâtre mais lelo para mako akonima kotala théâtre te na bana na ye sika moko mpo makambo oyo bakoyoka na tv bakokima na bandako bakomisi théâtre bêtise et puis wana eza théâtre te eza biloko ya miketo biso ntango tozobana théâtre na ba 79 yokani wana nanu te nanu te ntango biso tozobana baolakisa biso na bavieille ilungama na bute bamanda tiebwa banzusi ngoyi ozoka bato nazotangela yo wana baproducteur ya minene lokola baorizo masamba batimbalanga bana wana bayebi bango te po avoleka télévision ezalaki moko babeka ngo ni Télézaï. Pour les cas, il faut bouillir la salle, mon copo vandi wana, bango ba vandi, pa otalera koni boningi bo sala. Biso bisa tonga inga dia mangwa au trio mangamba. Wana to remplacer ba trio da soufa. Et ça ba histoire vraie. Biso to bana biso tabana minjo to wela. Elle wana lingi moi c'est ce comme mimi na minjo to wela na cabaret li oto que l'hôtel opéra. Nous sommes des opéras. Biso to sa théâtre ba beta da musique. Kakinga kei ake mobembo koruka mwasi poya kobala uzo comprendre mikolo wana biso yaki yango wana timoto ko kota ba otale loko nini bokosala po boya kotake wana na soko za ipa zo beta na Télézaï na mama ngebi salo wana il faut comédie zala comédie ba nani ba ndoleka ba mangobo siko yo yaka o perturber mangobo yona siko biso bana chiki so ba trio wana o to rompasa ki badanga to ye to sala loko moko to ta batali yango batali ba bina sote eza kitoko bozonga bo préparer place sur le boy comme ça to tia bino fara na mangobo biso nyoso mikongo ba no lenga nini mikongo na sima waya soko e kanga misika moko e bani ko tramler lokola si mesali e du phase si manini e du phase si mesu phase nini phase à motologie kani kura unyati kura kaka na komo ya pama oyo bapesi bino ke bokokutana na mangobo monzali lokoli na mama shako ya sonam siko biso misato siko to bibi succès siko po ba confirmer biso o le kala mangobo mama nanga publicité na télévision le quand to baki bato pe ba ye ba la musique bana mangabo to che moto di batali ba biso c'est bon allez samedi et c'est la vie ba zo account to bimi na théâtre soka na to bali sa mona nanga fela ko fela ni fela di soko yango wana neti yo yo pe soba moi milito moi milito kasi nandima kasi te moi na ide nasa moi ya milito nazo baka ningo pa mutacha miso te nazo bali sa mwana na ngai mais avozwa mwana na ngai eza bamakambo oyo bandako koleka des années là na bavillage baza na ntina ya mbongo te mais il faut ya na eloko moko mpo ozwa mwasi biso soki totie yango lokola na tumbako soki otie tumbako na zoro osali hece te yo ozwi mwasi maître pai mpe ya sona aya na tia simoi oyo mosali kaka soko nyamunyama mpe ya sona bango to bakeye ngadela ye koya na suka na lokuta na ye alongi ngai aya telema asa chaki atelema abundani abima mambali est-ce que ngai na koyi kosala eche ngai nalobi te okosala te masali déjà voilà tosilisa bato balobi ngai nazwi miko alobi tokozwa bisi awa na pongabi bavie mpo bakota biso tobima bato kobimi na bango omoni sika histoire esilaka siko lelo famille oyo ekosepte apa na tala te okomona makambo nano koyoka nano yango te yango omonaka nga nalobi bayebi te
apparemment théâtre le comme il faut la télé à mon pousser faut moi si ma bode ndisa et ça théâtre te moi na moi si moso ko bana écoute rôle yo bana siko ezali na tongo il faut la tanini moi si soko regal mona ala mkana tongo ta puta moi senga na bino bochaka ya mukewa moi nini alobi yango wa pera nini bozo baby chapso musara c'est mon gagne-pain yango muto jo de sa mabota yango le to remonter so ba pesi au rôle à mutapasi bapi ola mutapasi momo na mutuki mutapasi ezate ezate ndingite ya yeli kama mosusu ya yelu kama mibali business mibali pe ba yeko luka basi mais bisote bisote raki omona mafura boy pataro etobuka pedo omona pinaka role ne yango wana mbali ba yelu luka basi bana oui comment na ngobongo bana basi ba yeko luka mibali ba yeko luka basi do ba ina ba musala te loko te yango na yebisi yo na lobi omona pinaka loko moko te ba ina bango te basi nyoso te moi mouké donc dans 100% ya bano ba yelelo 5% ka moto ba yebi moi musala moi na moko ya ndamo ayebi kwa ba phénomène sobe moi no biso bimisi omona azana lignée na biso si le loza en ligne na biso ya botami na mokongo na biso à travailler azana à travailler à dar respect vous comprendre hein alingi buso bate oyoka komona ina makambote ba bezite ya la nibiso yango monya tanga komona etango nyoso vous comprendre moto sala musa et puis so kena répétition okomona ya solo travail di boso ye moko alingi musala ndenge so ye pa nango kokutanga na jana teni ya scène na jana teni na ngai nazo sala musala yango monya nazo bimisa ka bato po soko lingi musala te ngana oto koyoka na te toyebani nga na wana pona musala bango balingi bango bayeli bamona ye mpe na camion osala nini ozowelela camion osala nini eloko te nango moni merci na suki wana idaki kaleka bato bayesika lelo bazo bénéficier plus que bato oyo babanda kala bon wani faut tuna kaka bango moko bayimba mo makambo problème ite wana ko kele kete basani pete na musala wana il faut yeba siko eza wapi bazo zwango po nini yo moko il faut mituna ngana yebi na ngai te biso to jali o papa na musa bandaka koloba na ngai pe ya sona molo ma ikoke et pas so ba mongo ba ikoke lokeno et pas na biso ba mongo ba yembi ba lobi wulo ene danyango lokeno 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 wulo ene danyango eri ko robanini nkoba la kisha mama na yo ko tambola wulo ja nkoba ekeneli ya nkoba ido be malem me suka nango ko sai nini akoma mbolo kwa za kambangu me baya ko likai na njira likolo ya pema tu comprends un artiste c'est comme un biso de inspiration aujourd'hui bana bikamo aujourd'hui tato la bantu ba comprendre lo konini yolo et donc biso ya makila nga ya ni ko sala nanga ko sala elere te to la ça o menenga ka boso to teleminga na yo na scène o ba ko sala ka liboma a kao ya visa bina bete kao na scène ya makopite ya scène boto telemas ko ngana yo o bo scène on photo telema ah bon toi tellement kasi ça nini do ba tikana na ba problème sérieux de naza mobile alinga sustima mbali habite conseil ko pesa ngai o ya ko pora na polite siko babo ya yona ningi nini ka tere mabe o na ka mobile na ba wana ka ya kana bonera zuwa au ko rate nyoso c'est tout na zuwa de na mibali ya lero ko rate ko rate na ya bango ba oyo mibali na bino lero bango balinga kate bakanga bango na makasi yo ro koza na ndako fana kana ndako sako lani ozona na kamna yo tana no bere souffrance yo tana no bere souffrance il faut yo so message na biso atika yo message na ye déjà ye boye badi mamba le to komi la suka mission na biso na ebi ke oboke la mais lelo na intimité za ya limosi lelo la te so ke za la elo wala ya limosi boma batu mabe ah ouais ya lelo la te so ke za nani lelo ya nani ya nana nani hotelo hotelo mi robi
na kwe na kama na munene nana dera na suka kaka na makomo mais des questions importantes. Bon souvenir nini utika na ngona musana na carrière no nyos tout il bon souvenir nangeza kaka na yebani partout dans le monde. Voilà. Puis na tamboli presque le monde entier. En tout cas côté wana na kumisaka moto te nzambe nde po ye mutapisa nga musala wana ya kusepelisa mukili. Na moni pena presque Europe mobimba. Natali Afrique mobimba na tamboli o esika paro babotinga ba monite nga na komi. Et puis souvenir nanga ezali na mosala ngo marqué ba kipe biso pena malamu te na za na musika na nga kola. C'est ça. Donc c'est ça. Merci beaucoup et bon ba mauvais souvenir. Mauvais souvenir c'est belé pour ba première piaka ya ba artiste comédien dans le Congo. Vraiment. Bisonde ba piaka ya liboma. Non. Ouais, mauvais souvenir. Mauvais souvenir. Nga ko ninga mwana nga sa théâtre. Jamais. OK. Impossible. Nga mo na leki na nzero yo. Na biso ba première piaka ya liboma ka donc piaka mati oti ya wana gorge. Maman le to comme la la souka la FT ba dédicace na banani. Dédicace ezaka pa leki nanga mosa na Kisasa na leki nanga Chantal Machozi auti en direct à London. Leki ya leki ya papi. Bosani katika pesa. Service traiteur. Tout dans ngira unte so tali déjà ça bien. Papi Musui ya Chantal Machozi. C'est que Michel Bonguma ifonda azana Kisasa sikoyo petite sœur propre na pesi yo bambote puis na pesi mbote na Didier Kaisi petit frère propre azana Kisasa mais le quoi azana poto azaka lolendo. Ya mona kadenti soko le quoi azana Bruxelles ndoka na ibse yana bingala koma liboso da. Yo kuta bato wana yaka couleur rouge mais batie ya pembe. Donc si makaka azali ba fia yana bumoke kaka. Puis na bosa nte katika pesa wote lo ba service traiteur. Na kosi yote leki wana la mystique. Ah mystique. Masha Mongo. Barobi olingolia na bikibo Congo. À la bio. À la bio. Numéro na yekute yeba ni États-Unis mobima. Donc talaka niveau que outi mosala na butu na tongo lingolia kono ko kolala. O leki wana uzafufu ya moto pena okuta makako mosuni mwakoba mosaka nganzo lia kitoko le pena pe okolala pe olamuki. O lingo sala ba fête ya minene. Obengika na numéro na bango. Baza wana katika pesa. Katika pesa wana service traiteur au mona pena ba ye bango nyoso complet o yene lokote ba livraison domicile pesa à domicile oza ndako ya posa na lia monganja na kwanga to na lituma ba ye kotike na yo kaka na numéro na bango ye bani obengika ko benga ba ye kotike o penya tinda ndako fufu ya moto pula oningoli ya makema wa oningoli ya yon limbondo beyo katika pesa ye wana na katika pesa leka moto leka ya mbali umela. Donc yene ne États-Unis na kangi yango na maboko pe na kwa monda obouger azate ba kraka na pesi mbote les choses pas yana ni Thierry Sandala les grands coachs na Switzerland na pesi mbote et puis na Mama Sandra la Queen Mama Sandra la Queen motema pena ya Rivenkono spiritu na pesi mbote trobi mokolo wana ezabel journée d'obé mokolo le 27 novembre ne ratez pas pour éclipse zo kwaya. Et la manne la me kolata mokolo wana mokili kozala propre pokolo idéologie alongoli veste na bosalité pe esukami na miso ya bantu. Merci. Merci mamba leo to kompe na suka en tout cas ngape na pesi mbote na katika pesa balobi service traiteur na États-Unis ezara moko katika pesa bambote na yo bambote na batu nyos tu obolandi biso mais maman mbalo sombo avant na tike lo 6 émission pour non tike lo 6 émission oui biki na okeli pa masasi passe asaini kasi moi si na eti ninga chaka alors yo za bote ma problème des ça pas masasi Alexa libandate te umekate bachela ile za 18 si vous regardez soko bachela 18h siko yo wana madame na aju ngondo na bango abeta ko mambo autala le
So 19h masasi siko saka so comme 19h akobeka chef na mon quartier. Aïe ko bonde la date que non bazaki na réunion. Yo maman sona lobi. Na obeta na yo ngondo. Alors le chef du quartier, on a une opération. Maman masasi. Masasi boma bête. Boma ko ya pepela ko beta manoko ambwa. Boma eloko. Wana yango te. Mais ba kité. De yango te tika. Ah, via wana mona kapasi 18h côté. Ya nini wana? 18h pas pousser à ta 20h te. Comme kata ko yela na yo émission. Ah? Ayo yebi ete. Marulazi. Sakana. Marulazi. Eh! Obenenge bako ba kana bara pepe. Tiko lo bako wana nde ya entraînement ya makofi. Pona masasi. Tika yo za motote. Te comme la souka. Na sisi émission na motema na ngai mon bras mon cœur mon bras maman exaucé. Mijengolambe. Maman Mijengolambe. Yende. Leki ya fulangenge mayani mobali ya matuba et puis na pesi mbote na Janette Batombi leki ya moto ya jana leki ya petini ya vie na ye vie shaba na pesi mbote lisusu na moya na biso exosimbalio ikenge exana na quoi na bampu quoi nzamba pamola yo yoza mwana ilaka toujours na yebisaka yoza mwana ya ilaka oya longa biso azate merci chérie je t'aime c'est la moto na vani na quoi yo vanda kana kwa na quoi to vani na kama ndanga zaliao azawa yo muke yo kuta entraînement azawa sangisinga na to bakisi so biso maye to sangisinga na yo to bakisi na mwa wa sikoyo essaye lokola pied de vie comme misato et comme pied de vie tout comme français et comme pied de vie na muna tata moka vana ka zomela masanga tele matani asotala kanga na na sinyani na tata na utara kanga yoga ata msu wa star papa star ipo yepesta utaona halo ba yepesta na na mwaka monsieur s'il vous plaît tata wana benga ngapi quelle bonne chance na keno yeba nano biso bartiste to diaka bebo na koma kuna ono tu connaissais monsieur oh botele bina yenga oh yo monito zana yebongo jotu na ngai surtout tu connais na yebi moto na ngai c'est monsieur to c'est madame monsieur ye azobenga ngai excuse madame oui madame merci madame maman abono zo bayenga bona ba momba te ozo bayena nango bo maneti okola vie ko ina gemina ezobio makasi avie ko ina gemina ko ande nini papa olingi ononga nazali mutu nasombaka ba joueur na CPI na ina somba joueur wana akelo beta numéro 9 na Maniema inyo ya oya Kindu kabi joueur wa oh botelemi na ye za joueur te tunanga nani poudre de chasse baba somba de poudre Maman, on s'en ma belle. Voilà, mais somba pour les chasses. Pour les chasses, un groupe sans souci. À quel est au travail? On met le numéro 9. Voilà, ce qu'on a dégueulé, tout le monde a le pango. Comme on a numéro 9, on a tellement de centre. On peut déplacer. Et on a balayé. Merci, ça va pas mon abino. Ah, c'est merci, ça va. Mais que ça la bonne, tu sais mon to ça la annonce émission, koya ka bongo te. Wana zolo bana kamari na. Te nazo. Ozolo bana nani na tuni, ozolo bana kamari na yo muninga na yo, ou bien maboso na yo, bien muninga na yo ngai. Te na ono ba nazo. Mbata o ya shima na o ya liboso sepe no wa. Nani opexanga kana lo ba su. Voilà ko ba kali susute. Ko ba ka soit parti de soupi. Merci. C'est parler longuement de l'Afrique pour dénoncer des fléaux qui n'existent plus nulle part au monde, sauf dans ce continent.
le colonialisme et le racisme, la situation des colons britanniques entre les patriotes zimbabwe, c'est la domination de Mario Sobo sur les Saratora. Compris? Je comprends, Yaya, merci. Oui, si maintenant il y a des bossos, c'est pris nous. C'est pas rien? Non, j'ai dit... Merci. Ça n'a pas mon rabino. Mon thème est qui n'a pas d'orité. Ça va, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci la Banderognon, tout vraiment pour l'Andi Bisso. Mais Bobo Sanate, rendez-vous à ne pas manquer le 27 novembre. Rendez-vous à Kamoko. Balobi. Le lauréat de la SAP. Rivenko, non? Ouais. Ako honorer l'Issousou. Mémoire ya papa Nabiso Nyarkos Babi et Lamba ne tombera jamais. À toi, Mpiaka. Zara ne Lamba batu wa peso valeur. Yango te Yango wana. Merci beaucoup. Tokutana bino mbala sima na émission Moussoussou. Au revoir. Au revoir.